sacerdoce ba memeli biso le ya ba onction consacré basai na nzambe bazo tekango au prix d'argent. On les a sorti à sacerdoce nini. Yako toza koloba bien aimé. Ceux qui bango ba yebisi biso ke za sacerdoce lévitique yango ne bango bazo sala yango pona tango ke bana ko salema. Kasi ndeko go ya tango biso noir c'est blanc na hébreu 7 que les sacerdoces ça déjà changé. Il y a nécessairement changement de loi. Pasteur, question il y a thème na biso. Mais pour esa question il faut et comment bolingo ba koloba bo solo. Bato belé ba yebi bolingo te. Vous avez un esprit à attaquer. Na ngi na yebisa na mama oyo koloba bo solo ndezali fruit ya bolingo. Tant toza komona ba pasteur baza kokosa bino ki po olia 7 seno pesa mbongo. Et comme ça sacerdoce à sika et côté na ba église. Siko biso tolobi ke mama ke bana pasteur songolo o aza kosala biloko wana eza po bolingo nde tindi biso toloba yango. Parce que de plus en plus boza kosala biloko wana, de plus en plus vous êtes en train de communier boza kokota njoto moko na milimo ya mabe o eza kotinda basali na nzambe. Communion na lingala malamu bomoko. Bomoko. Donc du fait que biso toza kotanga ba kombo na bango pe mabe bango baza kosala ezali bolingo na nzambe o toza komema pona bango batika. Pe bolingo na nzambe toza komema pona bino bobika. Mama biso tokoka kovanda kimia te tomona bato baza kokosa bino baza kosala commerce na kombo ya makambo na nzambe tokoka kovanda avec des dieux païens bien aimé quand l'enlèvement se fera tu ne partira pas. Voilà le souci des frères papy. Pourquoi je vais crier ici pour t'avertir que bien aimé et si comme moni ba pelisaka ba bougie rouge et si comme moni ba tekaka ba maille et si comme moni ba pesaka ba parfait bien aimé fuyez. Eza pour l'intérêt nangati eza pour l'intérêt bato nyoso to bakendaka kuna parce que la Bible lobi nzamba lingi te ke mutu moko apengwa nzamba lingi ke mutu nyoso to azala raminer na repentance pe na sali. Voilà mon souci. Toyaka te pona toloba inutile toyaka koloba pona yo esiko sambelaka otala est-ce que makambo bandeko baza koloba ezali ya solo ce qui ezali ya solo bien aimé fuyez ce qui ezali ya solo te déméré bien aimé ce n'est pas un problème tolobi boy. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Mbote na bino nyonso balandi ya émission vérité ou réalité dans l'église. Nzambe apambola bino nyonso surtout bandeko o bozali kobenga biso à partir ya Canada. Pourquoi pas bino pe bandeko o tozali na bino na ville province de Kinshasa oyo wapi ezali capitale ya République démocratique du Congo. Un grand merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth posoki lelo tokutani lisusu na cadre ya émission na biso ndenge bomoni ezali titré wana les sacerdoces et le culte ezali grâce naye Jésus-Christ de Nazareth avant ko bandanyo société vraiment important azwa lokumu likolo ya bakombo nyonso ndenge boyebi kaka balandi ya vérité ou réalité dans l'église que émission na biso tolobelaka ba vérité oyo ezali na makomi na nzambe ko confronter yango na ba réalité nyonso oyo elingi e sala bulu yeke na mutu ya bana na nzambe. Voilà pourquoi na loboko na ngai ya mobali c'est-à-dire na gauche ya ba écran na bino ndenge boza kolanda biso elongi oyo je pense que pour na bandeko déjà balanda la vérité ou réalité ça ne sert à rien ya ko présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir frère Forti. Topesi mbote na bandeko nyonso tu oyo bamisana kolanda biso oyo bandimaki tokota na bandako na bango na banzela na ba onde tomemela bango sango malamu et ba diaspora oyo baza libanda oyo baza kotika te kobenga ko encourager pesaka ba remarque na bango même les étrangers qui nous suivent de partout et la gloire et grâce na nzambe za likolo na bango. Vraiment ndenge vous comprenez que mission lelo tozo sala yango na chantier pour vérité ou réalité tozalaka na cadre moko fixité tokotaka partout pour na kokundola vérité. Mais pasteur papi tomoni oyepe yo moko te lelo tomoni oyena disciple acolyte mondimi na yo lelo za accompagner. Bon, en soi, aza mondimi na ngate bandimi bazaka bandimi à Jésus. Ils ont erreur grave tant ba pasteur ba comme ça bandimi na bango. Donc moi petit na yo moko sentir. Donc
Surtout le dit qu'il y a petit n'angeza lokuta mingi, c'est un serviteur de Dieu. Pour tout ça qui t'a ébélé à discuter na yema loba na Nzambe, sujet autre nous discuter lelo. Et en gros, et c'est pas ça qui Nzambe qui azala wana ensemble, topé saba na Nzambe o ezali essentiel. Donc comme on a un frère Roy, un frère qui craint Dieu, qui a la grâce de l'enseignement, un frère qui marche dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Nzamba s'appelle que topé salamakan ici pour te sungaba na Nzambe nyonso bisika bakolanda biso pour être sujet oyo tokolobi lelo les sacerdoces et les cultes eza sujet oyo eza kosala rage eza sujet eza kosala actualité lelo donc Nzambe alingi topesa yango na ba dimension na yango nyonso tu yango tozala ndeko Roy oyo aza pe pembeni na biso. Mbote na yo ndeko Roy, tosepeli vraiment koyamba yo na émission na biso vérité ou réalité. Je pense que oyebi ke awa biso tobikisaka te mbala moko lokola télévision eza na yango radio te tolingi toyeba ntango tozali kolobela les sacerdoces et les cultes conformément ya maloba na Nzambe idée nini d'une manière générale o bana Nzambe bakoki kozala nango ntango tozolobela sacerdoce et puis culte. Idée générale au bana Nzambe bakozwa makati ya oyo tokolobela lelo le sacerdoce et les cultes. Eza que sacerdoce na biso na kati ya Bible eza mibale, tozomona ba sacerdoce mibale. Ya liboso sacerdoce lévitique, ya mibale sacerdoce oyo tobengi ya bana Nzambe sacerdoce oyo Yesu Masia aye ko établir, tozobenga ngo sacerdoce universel ou royal. Donc, ce qui te l'a dit, réponse na malamu ensemble na bandeko bazali kolanda vérité ou réalité conformément à maloba na Nzambe tozali na ba sacerdoce mibale. C'est oui, ça? Oui, oui, ils biblique. Oui, ils biblique. Maintenant, par rapport à culte, tant tozolo ba culte na Bible vraiment tokoki ko comprendre na ngengeli. Na culte eza la manière ya ko célébrer ya ko kumisa Nzambe na mukuse. Na mukuse culte bandeko bo comprendre nango ke ezali lolenge oyo ya ko gumba melanzambe émission na biso ya lelo toyebi ke ba question mingi oyo yo to lokotaka na cité lokola ba invité mibale bazui risque to ko pomper bango na ndenge moko ya kosakana te. Vérité ou réalité dans l'église, pasteur Papi ndeko oyo accompagné lelo alobeli ba vérité biblique compréhension ya sacerdoce na culte. Lokola tozali vérité ou réalité par rapport ya ba réalité eza lelo na terrain pasteur okoki kosala ba diaspora nyonso compte rendu ya état ya Kinshasa mingi siko wapi vraiment tozali ko tourner mission sacerdoce na culte lelo na ba réalité za sur terrain état de lieu za nengeni. Bon, j'aimerais que nous puissions lire un verset pour regrouper sa biso image. Donc nous allons lire dans le livre des Romains chapitre 10 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci: mes frères, quant à la bonne affection de mon cœur et à la prière que j'ai fait à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Verset 3. Parce que ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi en justice, tout croyant. Amen, amen. Amen. Donc bien aimé, tel que notre frère Roy vient de dire, les sacerdoces dans la Bible, il y a deux sortes de sacerdoces, lévitique et royal. Alors, si on peut définir ces concepts sacerdoces, nous allons voir l'ensemble des éléments, l'ensemble des lois et des pratiques susceptibles pour rendre un culte à une divinité. Donc les sacerdoces, ce sont l'ensemble des éléments, l'ensemble des lois, l'ensemble des pratiques susceptibles pour rendre un culte à une divinité. Donc on ne peut pas parler de sacerdoce sans parler de culte. C'est pour les cultes que les sacerdoces existent. Donc s'il y a les sacerdoces, c'est pour rendre des cultes. Alors ce que je vais tirer l'attention pour les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, Dieu est une divinité. Satan aussi
est une divinité. Même les anges et les démons au plus haut classé de leurs rangs sont des divinités. Donc divinité veut dire tout simplement et l'on connaît surtout où ils ont un caractère sacré. Et l'on connaît surtout où ils ont un caractère spirituel sacré. Ils sont divins. Alors lorsque nous parlons des sacerdoces, les sacerdoces nous donnent des moyens de faire des cultes pour approcher toutes ces divinités. Alors c'est très risquant, c'est très dangereux. Tant que nous avons des sacerdoces, ou des apologie de l'évangile actuel, ça nous arrive à poser des questions. Est-ce que tous ces sacerdoces, ils ont la culte na un vrai Dieu, parce que nous avons plusieurs sortes de dieux. Nous avons plusieurs sortes d'esprits. Alors tous ces sacerdoces, ça vient d'où? Est-ce que ça amène l'homme à faire un culte à Dieu? Parce qu'il y a plusieurs divinités. Nous avons un verset biblique qu'on a Exode. Exode chapitre 20. Donc on a quelques divinités. Exode chapitre 20, à partir du verset 1er, la Bible dit: alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui te retire du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, dans le verset 2, Dieu est en train de préciser à Israël: tu n'auras pas d'autre divinité auquel toi tu vas adorer devant ma face. Verset 3 et verset 4. Tu te feras point l'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut, ou ce qui se trouve en bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort, qui est jaloux, puissant, l'iniquité des pères, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien aimé, pasteur, nous peut subir cet état de lieu. Donc, j'aimerais qu'avant on cet état de lieu, ok, comprendre des sacerdoces, les anini. D'abord, na Bible. Na Bible, les anini. Tolobi sacerdoces, ils allient ensemble, il y a des moyens, il y a des éléments, il y a des lois, il y a des pratiques. Et ils rendre un culte na une divinité. Il y a autre manière d'expliquer divinité, les anini. Tolobi divinité, ils allient. Nzambe pas sa divinité, ils allient et l'on connaît surtout ils ont un caractère sacré, ils ont divin. Tolobi Nzambe a sa divinité, Satan aussi a sa divinité. Même les anges et les démons n'applieront classé à baran na bango, bazape banani ba divinité. Si ko tant biso toza ko mona ba sacerdoce yé o batu baza ko salela lelo. Et c'est ba sacerdoce on eza ko mema batu na ba culte pour ko rendre et pas na Nzambe le véritable. Ou bien ça comme ma bango ko rendre ba culte na ba divin mususu. Yango tangi ba verset wana. Yango na tangi verset pour la ko lakisa ke Nzambe asa beta ki c'était na Israël. Ko pekisa bango que vous ne pouvez pas adorer d'autres divinités. Banzambe o Bible za ko loba banzambe en miniature nde eza biloko biso toza ko benga banani ba divinité. Verset biblique mususu to ko sanga ko tanga na Exode chapitre 5, sona ko tanga ngo le plus vite. OK. Chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e, la Bible dit: après cela, Moïse et Aaron s'en allèrent et dit à Pharaon: ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse mon peuple afin qu'il me célèbre une fête solennelle dans le désert. Mais Pharaon dit-il: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Je ne laisserai pas point aller Israël. Verset 3e. Il dit: le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Nous te prions que nous ayons les chemins de 3 jours pour aller au désert servir l'Éternel. Bien-aimé, ici la Bible est en train de préciser le Dieu des Hébreux. Cela veut dire quoi? Chaque nation avait son Dieu.
Les Amoréens avaient leur Dieu. Les Philistins avaient leur Dieu. Israël aussi avait son Dieu. Tous ces dieux citaient dans tous ces pays-là, c'était des divinités. Mais Israël était appelé à adorer une seule divinité, qui est l'Éternel Yahweh Yoshua. Voilà pourquoi Dieu mettait déjà des garde-fous. Mais toutes ces pratiques que nous voyons aujourd'hui sous prétexte de sacerdoce, ça amène les enfants de Dieu à entrer en contact avec quel Dieu? C'est ça la question. Ça amène l'Église à entrer en contact avec quel Dieu? À savoir que plusieurs dieux fait mention à plusieurs sacerdoces. Bien aimé, quand nous parlons de plusieurs dieux, dans toutes les nations là qui avaient leurs dieux, plusieurs dieux fait mention à plusieurs sacerdoces. Si nous avons deux sortes de dieux, nous avons deux sortes de sacerdoces. Si nous avons 15 sortes de dieux, nous avons aussi 15 sortes de sacerdoces. Alors ma question est à savoir, les pasteurs qui martèlent, qui prêchent aujourd'hui sur les sacerdoces, ils ramènent des choses d'Israël. Aujourd'hui dans l'évangile, ils prêchent quel sacerdoce? Et les sacerdoces là appartiennent à quel Dieu? Par là, Bandeko va comprendre un état des lieux. Bien aimé, nous traversons un moment de turbulence Nakata Kini. Nakata Kinshasa. Non seulement Nakata Kinshasa, dans le monde entier. Oyo, bas serviteur de Satan, sorti de l'enfer. Nakata baloge ya kabbalistique. Baningi ba ramener la loi judaïsme. Nakati ya évangile actuel. Pour na ko troubler na ba pratique moko incohérent. Nakati na église. Bien aimé, nous aurons le temps. Il y a que citer ba pratique tout au long de l'émission na biso net toza ko progresser. Okay. Mais seulement na lingina arlecté banana nzam. Et que tous ces pasteurs oh ba ramener ba sacerdoce israélite na kati ya évangile lelo. La plupart sont des sorciers, sont dans le kabbalistisme. Yangonde nzambe atie biso na motema lelo, tu as te parler sur les sacerdoces. On aura l'état à ko détailler yango. On aura le temps à détailler yango bandeko belé boyebi ba émission nyos to sala na pasteur Papi Bonginda a lobby que vraiment bozali na temps ya ko comprendre makamunini oyo a ko détailler na tina o wapi etali le culte et les sacerdoces tozongi na ngambu na yo ndeko Roy sunga libota ya bana na nzambe avant que pasteur Papi a détaillé ba sacerdoce nyonso oyo tozali nango na mokili oyebisaki biso na première question totunaki yo ete sacerdoce na culte tomoni yango na ancienne alliance et puis na nouvelle alliance tolingi conformément na maloba na nzambe s'il y aura aussi des versets bibliques opesa bana na nzambe omeka vraiment ko expliquer biso na pensée ya nzambe na bible oyo osimbi sacerdoce ezalaki exercé comment et puis culte dans l'ancienne alliance bongo okota na nouvelle alliance. Oui, que le Seigneur soit béni. On peut prendre d'abord un texte dans Exode chapitre 28 à partir du verset 1er et le verset vous voulez commencer dans l'ancienne alliance, c'est ça? Oui. On commence avec le sacerdoce lévitique. Okay. Sacerdoce ou le service, au fait. Service, dans la Bible, il a commis la prêtrise. Dans la version, il a commis la version ming utilisée par mot différent dans le sacerdoce. Okay. Mais à Watozuka, mon sacerdoce. Maintenant, on va prendre Exode chapitre 28, verset 1er et à 3. La Bible dit ceci: et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour exercer la prêtrise pour moi, à savoir Aaron, Nabad et Abiou, Éléazar et Tamar, fils d'Aaron. Et tu feras à Aaron, ton frère, de saints vêtements pour la gloire et pour l'ornement. Ici, nous sommes en train de voir que Dieu dit à Moïse que tu feras approcher de toi. Il commence par Aaron et ses fils. Aaron comme le grand prêtre et ses fils comme de prêtres. Et nous les appelons le sacrificateur. Et Aaron comme souverain sacrificateur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir le sacerdoce qui était exercé dans les tabernacles.
et le sacerdoce qui était exercé aussi dans le temple. Parce qu'après le tabernacle, ils ont construit encore le temple pour les enfants d'Israël. Maintenant, pour les sacerdoces qui étaient exercés, l'exercice qui se faisait dans le tabernacle, ceux qui sont appelés à faire cet exercice, c'est Aaron et ses enfants. Donc tout le monde en Israël n'était pas sacrificateur. Il n'y a que les fils d'Aaron qui étaient les sacrificateurs. Et Aaron lui-même comme souverain sacrificateur. Et Aaron et ses enfants, ils étaient des Lévites. Donc le service dans la tente d'assignation ou le tabernacle, ces services s'appellent sacerdoce. Maintenant, ces services étaient exercés par le Lévite. Mais pour les sacrificateurs, tout Lévite n'était pas sacrificateur. Mais tout prêtre était sacrificateur. Et les prêtres n'étaient considérés que les enfants d'Aaron. Si on n'était pas enfant d'Aaron, on n'était pas prêtre. Là, c'est dans l'Ancien Testament, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse pour les services dans la tente d'assignation. Maintenant, pour l'exercice de ces sacerdoces, nous sommes en train de voir le prêtre qui font cet exercice, c'est les enfants d'Aaron et lui-même Aaron comme souverain sacrificateur. Maintenant, après le tabernacle veut dire l'habitation de Dieu ou la demeure de Dieu. Mais après ça, il y a un roi qui est venu, après Saoul, le deuxième roi d'Israël, qui va demander à Dieu, il dit, moi je dors dans une bonne maison, et l'arche d'alliance dort dans une maison qui n'est pas vraiment si meilleure. Alors il a demandé à Dieu à ce qu'il construise une maison pour Dieu. Mais Dieu maintenant va lui répondre non. Moi le Seigneur qui a fait les cieux et la terre, je n'habite pas dans des maisons construites ou faites de mains d'hommes. Mais comme tu as demandé, fais-les. Il a ordonné, il a dit à David de lui construire une maison, comme c'était sa demande. Et dans cette maison-là, David maintenant va prendre l'arche d'alliance pour l'amener dans la maison de Dieu, pour le mettre dans la maison de Dieu. Maintenant, nous connaissons la présence de l'arche, c'est la présence de Dieu lui-même. Et dans le tabernacle, l'arche était aussi dans le tabernacle. Dans la troisième partie, c'était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, l'arche était dans le lieu très saint, où Aaron, comme souverain sacrificateur, entrait une fois par an, dans les 7e mois, les 10e mois, les 10e jour du 7e mois. Maintenant, l'arche va être déplacée pour la maison de Dieu que David avait construit. Nous sommes en train de voir. Maintenant, dans Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Je vais vite trouver le verset. Bandeko bozolanda biso na Bakongo, Le passage. oyebi ke tobosani bino te, vérité ou réalité, toza toujours wana na idéologie na biso ya lingala pour que Néhémie biso chapitre nyonso 10. se retrouver. Le verset 34. Nous bâtîmes au sort pour l'offrande du soir, tant les prêtres et les lévites, que le peuple enfin de l'amener à la maison de notre Dieu selon les maisons de nos pères, et dans le temps fixé d'amener d'année en année pour le brûler sur l'autel de Yahvé, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Ici, nous sommes en train de voir encore la maison de Dieu revient. Et on cite le prêtre et les lévites. Et les prêtres, comme nous avions dit, ce sont les fils d'Aaron qui exerçaient la prêtrise dans le tabernacle, ou les sacerdoces dans le tabernacle. Nous sommes en train de voir le prêtre dans la maison de Dieu, dans le temple
que les enfants d'Israël construisaient pour Dieu. Et les sacrificateurs aussi exerçaient le service dans le temple comme sacrificature. Et dans ces services, nous voyons, il y a l'offrande, les différentes sortes d'offrandes que le peuple amenait dans la maison de Dieu. Il y a aussi les animaux. C'est ça ce que les frères avaient dit comme le culte. Donc le culte là se faisait dans les tabernacles avec les animaux et les différentes offrandes que les enfants d'Israël amenaient dans la maison de Dieu. Alors, ceux qui étaient dans le service qui faisaient tout ça, ce sont des sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, Aaron. Donc là, c'est dans l'ancienne alliance. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, lorsque Aaron va mourir, lorsque ses enfants vont mourir, les enfants d'Israël ne choisissaient pas comme souverain sacrificateur ou sacrificateur autre tribu que la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il n'y a que le descendant d'Aaron était choisi comme sacrificateur, comme souverain sacrificateur et comme sacrificateur. Ok. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso partout bo comprendre yango malamu ndenge nini frère Roy auti koloba pona biso balingala phone pour résumer intervention ya ndeko na biso ezali natina oyo tozali kolobela sacerdoce na lingala vraiment toyebite soki yango wana vraiment bonganga na Nzambe a expliquer yango ke na boyokani ya kala tabernacle ezalaki na 3 parties eteni ya liboso ya mibale pe ya misatu ezalaki kaka na mokonzi soki tokoki koloba ya ba sacrificateur nde moto oyo epesamelaki ye mbala moko na mbula mpona kokota kuna na présence ya Nzambe. Je pense que ça c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant dans la nouvelle alliance, quand nous parlons du sacerdoce, dans la nouvelle alliance, on va prendre d'abord un texte, Hébreux chapitre 7. Pour la meilleure compréhension, nous lisons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 11e. La Bible dit ceci: si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, cela veut dire si donc la perfection était trouvée dans les sacerdoces lévitiques, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Je bénis le Seigneur pour ce texte. On explique là-bas que les sacerdoces étant changés. Donc ici nous sommes en train de voir que non, le sacerdoce change déjà. Et comme les sacerdoces changent, il y a aussi nécessairement changement de loi. Et la loi change et les sacerdoces changent. Quelle loi qui est en train de changer ici? C'est la loi qui était en rapport avec le sacerdoce. Cette loi-là change. Donc la loi qui obligeait, qui exigeait aux enfants d'Israël d'amener les animaux pour être immolés, qui a obligé les enfants d'Israël d'amener les différentes sortes d'offrandes dans les sacerdoces pour les cultes. Cette loi va changer. La loi là, on appelle ça la loi cérémonielle. La loi qui était en rapport avec le tabernacle. Maintenant ici, il y a changement de sacerdoce. Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Maintenant, avec ces sacerdoces qui va changer, qui seront considérés comme sacrificateurs. Parce que ce n'est plus le sacerdoce selon Aaron, mais c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, dans ces sacerdoces, tout le monde qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur devient sacrificateur. Et nous voyons dans ces sacerdoces
le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est entré dans la présence de Dieu une fois pour toutes avec son propre sang. Et la présence de Dieu là était dans le sacerdoce lévitique, le lieu très saint. Maintenant, dans la nouvelle alliance, avec notre sacerdoce qui est royal, tout chrétien devient sacrificateur. On peut les voir dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Verset 9. Pendant que le frère Azoluka versé, pour Pierre la bande nyonso oyoyo, vous allez connecter na kati ya ba Kongo mingi mingi kuna vraiment na kati ya Kisantu, émission na biso na intervention ya ndeko mingi vraiment zali na lopoto asaleli biso bokeseni oyo ezali na lolenge nini ya kogumba melanzambe na boyokani ya kala alobi yango ndenge na yebisaki bino ke ndingisa to pe nzela epesamelaki kaka Aaron na bakitani na ye bazalaki pe na babiloko ebele oyo babandaki kosalela egumbamelo na bango wana epai ya Nzambe babilamba na bango. Me biso lelo na boyokani ya sika kolandisama na makomi na Nzambe oyo ndeko atangi alobi ete biso souverain sacrificateur ezali Jésus-Christ de Nazareth. Verset alingi apesa sikoyo alingi kolakisa na polele ezali na makomi na Nzambe ete lelo mwana na Nzambe nyoso abengami nganga na Nzambe. Tanga verset. Oui, nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Mais vous êtes la race Élie, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Ici, nous sommes en train de voir que notre bien-aimé Pierre plutôt, qui est apôtre de Jésus. Pierre était un apôtre. Jésus va dire aux apôtres, il a laissé un ordre aux apôtres. Allez dans toutes les nations, faites tout homme mes disciples. Maintenant, c'est Pierre-là qui est en train de nous parler ici. Il dit, nous sommes une race nouvelle, la race de Dieu, un sacerdoce royal, qui, nous les chrétiens. Donc tout chrétien ici est un sacrificateur. Parce qu'il exerce dans le sacerdoce royal. Donc dans le sacerdoce royal, tout chrétien, tout celui-là qui a reçu le Seigneur, Jésus comme sauveur et Seigneur, il devient un sacrificateur. On peut prendre le dernier verset. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse chapitre 1 verset 6, la Bible dit ceci. À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous de rois et de prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle de siècles. Amen. Amen. Nous sommes sacrificateurs choisis par Dieu, élus par Dieu, appelés par Dieu lui-même. Et Jésus-Christ nous a lavés par son sang. Le sacrificateur dans l'ancienne alliance, ils étaient purifiés avant d'exercer la prêtrise. Et dans la nouvelle alliance, dans le nouveau sacerdoce, Jésus-Christ nous lave avec son sang. Il nous purifie afin que nous devenions de sacrificateurs. Pour sacrifier quoi? Pour sacrifier premièrement nos vies, nos corps, comme la Bible nous demande dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et dans 1 Corinthiens, Romains plutôt, chapitre 15, verset 15 à 16. Le sacrifice qu'un sacrificateur d'aujourd'hui rend à Dieu, c'est quoi? C'est sa vie d'abord de la sanctification, sa vie de sainteté plutôt. La vie de la sanctification qui mène devant Dieu, c'est ça les sacrifices. Et de deux, ce sont les âmes que nous sacrifions, que nous amenons comme offrande devant Dieu. Comme nous dit Romains chapitre 15, versets 15 à 16.
Merci beaucoup. Je crois que pour les francophones, le frère Roy a été vraiment très clair. Biso bandeko ya lingala idéologie à vérité ou réalité et kokoyaka jamais tozongi na ngambo na yo pasteur Papi Bonginda. Question moko ya curiosité eza moi moke libanda ya sujet na biso tout à l'heure avant na ya na émission tokutani na mama moko alobi bino ndenge boza kosala makambo na bino bozo kondanaka bato trop bolingo eza te likambo nini oza nango ya koloba. Bien aimé ndeko Roy vraiment azalaki vraiment la français. Alors biso tokosunga bandeko oyo. Non, question nanu ya mama wana bozo kondanaka bato trop bolingo eza te. Nazano libanda muke ya teme na biso. Mais pour eza question il faut et comment bolingo lingo bakoloba bosolo. Bato belé bayebi bolingo te. Bozaka na esprit ya ko attaquer. Na ngi na yebisa na mama oyo koloba bosolo nde ezali fruit ya bolingo. Tant toza komona ba pasteur baza kokosa bino ki po olia 7 scène opesa mbongo. Et comme ça sacerdoce sika et côté na ba église. Siko biso tolobi ke mama ke bana pasteur songolo po aza kosala biloko wana eza po bolingo nde tindi biso toloba yango. Parce que de plus en plus boza kosala biloko wana, de plus en plus vous êtes en train de communier boza kokota njoto moko na milimo ya mabe o eza kotinda basali na nzambe. Communion na lingala malamu bomoko. Bomoko. Donc du fait que biso toza kotanga ba kombo na bango pe mabe bango baza kosala ezali bolingo na nzambe o toza komema pona bango batika. Pe bolingo na nzambe o toza komema pona bino bobika. Mama biso tokoka kovanda kimia te tomona bato baza kokosa bino baza kosala commerce na kombo ya makambo na nzambe tokoka kovanda kimia te. Je crois que maman moyena tanga kombo na yo ezate mais réponse na yo ozwi yango pasteur Papi na yebite soki ozana no d'accord na oyo invité à accompagner yo ndeko Roy alobi yango noir sur blanc malgré azalaki mingi na lokota ya poto atalisi na bandeko nyonso ete na makomi na nzambe tozalaki kaka na deux sortes ya sacerdoce na yebite soki oza d'accord na ye. Oui bien aimé moko na makomi na nzambe tozalaki na deux sortes ya sacerdoce. Le rôle oza d'accord rapidement lelo sacerdoce lelo toza komona bato oyo bazongisi makambo ya lévitique na kati na l'église. Ndeko Roy a eu tout koyebisa biso bien que les sacerdoces étant changé il y a aussi changement de loi mais ba pasteur babi non sacerdoce est changé te biso tokozongisa nde na makambo kala. Bien aimé lelo na l'église ba pasteur ba komi kosala ba service na ba chulai na ba assan na ba bougie rouge ba passer bazongeli na bango makama kokunda banyama na kati na l'église katanga kala babanda ko tumba na sacerdoce liboso ndeko babanda ko tumba mais bango bakomi kokunda po batu bayebele tomoni lelo sacerdoce ekomi ya sika ezaki il faut pesa mbongo lia 7 scènes babengi yango sacerdoce tomoni yango lelo na l'église ekomi nango monnaie courante parce que kozwa bassin ya chema ya chemungwa abengi yango bonganga tant toza ko ba sacerdoce na lingala bino o boza kolanda biso na bandundu na bakongo enyoba bonganga. Est-ce que ba bonganga o toza komona lelo ekoti na kati na église na sacerdoce royal na tango to comme parce que bibobi les sacerdoces état changé il y a changement de loi tout suite longola makaba bonganga ya lévitique ya kala mais o toza komona ezongi sus na kati na ba église bato bakoma kosambela na ba parfum ya ba Saint Michel bato bakoma kosambela na ba savon ya ba ange bato babanda ko commander service na ba ange hébreu lobi les anges de Dieu sont au service de Dieu pour des hommes. Les anges de Dieu ne sont pas au service des hommes pour Dieu. Maintenant tout ça comme on a sacerdoce et yesi kababi que non il faut que benga kaba ange kotinda kaba ange yango ne ba sacerdoce to moni lelo en église et c'est ba sacerdoce on est normal le lelo comme pasteur OK ba connexion ba ke ko introniser yo pasteur ko sukola su bolumbu te comme pasteur face ko na sous vêtement wana eza sorte sacerdoce nini toza komona lelo sacerdoce ba meme biso lelo ya ba onction consacré basai na nzambe bazoteka ngo au prix d'argent wana eza sorte sacerdoce nini yango toza koloba bien aimé ceux qui bango bayebisi biso ke eza sacerdoce lévitique yango nde bango bazosala yango mpona ntango akele bandaki kosalema kasi ndeko oyo atangi biso noir sur blanc na hébreu 7 que les sacerdoces ça déjà changé il y a nécessairement changement de loi. Pasteur, question moya muke, est-ce que yebi que Bible est un monde de révélation? Mais oui, Bible est un monde de révélation, mais révélation ce qui est libanda na maloba na nzambe
ils ont sous révélation malamouté. Parce que la Bible, apôtre Paul, il m'a été donné de révéler les mystères cachés. Le mystère, surtout, c'est le mystère, la révélation. Pour la salle limboliango. Pour la salle limboliango. Bien aimé, tant que tu as sacerdoce lelo, ngana beaucoup plus c'était na lolenge ya sacerdoce mabe o basai na nzambe ya miyibi pe ya banganga. Permettez pasteur, avant obeta c'était, moi je pense que na tension déjà aux okomanango, j'ai l'impression que olingi o dénoncer. Voilà pourquoi on a posé question na ngai. Koyo kanenge ndeko accompagner yo azali na loboko na ngai ya mwasi alimbola ki vraiment lokota ya poto. Élément clé ezali nzambe na sacerdoce ya kala ya ancienne alliance tomoni bozalisi ya nzambe na nouvelle alliance donc boyokani ya sika tomoni pe bozalisami ya nzambe mais nayebi te lelo yo na ba sacerdoce oyo lingi obanda ko dénoncer est-ce que la personne centrale là moto wana ya motuya oyo azalaki na boyokani ya kala pe ya sika na kati ya ba sacerdoce oyo azali to azate. Bien aimé na lingala tobibo. Sacerdoce ezali bonganga na nzambe. Le lenge nzambe asalaki na boyokani ya kala, asalelaki bililingi. Pona kopesa exemple na oyo ya kosala na boyokani na sika oyo tobengi sacerdoce royal. Na tanga kala nzambe abandaki kosalela banyama. Soki moto asumuki akosomba meme, aye na meme wana akoloba masumu na ye likolo na meme. Même kozwa etumbu o elingaki kwela mutu meme nda kokende kozika moto pete nzambe akitisa motema abeta moto wana te to abosa na mabe na ye mais na bonganga ya nzambe ya bosika o toza na yango sacerdoce royal nzambe a remplacer nyama na moto eza lisusu te makila ya banyama wana nde bongi ezipa masumu ekomi nde makila na Yesu o esopanaki nde ezali kolongola masumu na biso na boyokani ya kala babande kosalela ba isop pona ko invoquer la présence babande kosalela ba asan pona ko invoquer la présence babande kosalela huile d'onction pona ko introniser ça symboliser le Saint-Esprit na boyokani ya sika biloko wana nyonso eza lisusu na motuya te parce que l'huile d'onction a été remplacée na Saint-Esprit mais lelo na boyokani ya sika na Bible epesi biso kaka nzela na bisika moko na Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. La Bible dit si l'un parmi vous est malade, il va appeler les anciens de l'église, bakoya ko sambela pona ye awenya d'huile. Alors la prière de la foi sauvera. Mais au kotanga na acte des apôtres qui non na Apocalypse, à part na Jacques et Sika na lobi, nulle part okomona sous esika oyo ba toma basayeli huile d'onction parce que l'huile d'onction ezaki image na boyokani na kala lele comme une vie réelle ya Saint-Esprit na bomo ya bana na Nzambe tolobi lisusu boye bampaka na malasi oyo babanda kosala na boyokani ya kala ba asan ba isop ba tulai wana surtout bango basalelaka wana ezali lelo remplacer na bomo ya kibosantu na bana na Nzambe sikoyo tolobi boye tokoki koloba makambo ya bonganga na Nzambe te soki tolobeli makambo ya kilti te kilti tolobi ezali losamo machanzoli kilti ezali lolenge ya kokota na boyokani na molimo moko tolobi boye le sacerdoce o tobengi bonganga na Nzambe esungaka biso tokota na relation na être moko babengi ba divinité to bato bazali na banguya makasi tolobi Nzambe azali divinité Satan pas azali divinité ba démon baza ba divinité ba ange pe baza ba divinité siko tolobi boye tant toza kosala kilt engo ba kongumba mela toza kokota nde na boyokani na molimo moko tolobi boye chaque esprit aza na lolenge ya kilt ya lingaka aza na lolenge ya ba rituel ya saka nini alingaka aza na lolenge ya makambo alingaka esale matango boza kongumba mela siko tolobi boye Israël na etamboli na ye mobimba alokota banzambe ya bapaya bipai na bipai ebele Israël azwa banzambe ya baégyptien azwa banzambe ya baamoréen azwa banzambe ya baamonenite Israël alokota banzambe ebele binzambi nyonso tu oyo Israël alokota ememela ye mpe basacerdoce ebele
nde na tina na yango nzambe abandaki kobeta Israël na ntango nyonso tu oyo abandaki kongumbamela banzambe mosusu po ete mpo na nzambe ezalaki infidélité. Je ne saurais pas lire tous les versets, mais nakoki kopesa yo baverset kotanga na ndako. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 21 tina 24. Okotanga lisusu 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1 tina 3, verset 4 tina 11. Okotanga Juge chapitre 6 à partir du verset 28 tina 32. Okomona ndenge Israël azwa banzambe ya bapaya. Akomisa yango nzambe na ye pe abanda ko adorer. Nde na tina na yango ya ba sacerdoce babonganga o Israël a défend na bapaya. Et comme ça Israël ennemi na nzambe pona évangile otobiki lelo. Na lingi totanga ngo na Romains chapitre 11. Ndeko itangela biso na Romains chapitre 11. À partir du verset 25 tina 34 baza ko yebisa biso Israël lelo azali ennemi ya nzambe par rapport ya évangile. Pona adefa ba sacerdoce babonganga ya bapaya. Pe na tina na yango aboyi kondima Yesu lokola nkolo. Lokola Christo na nzambe. Romains chapitre 11 à partir du verset 25 tina verset 34. Romains chapitre 11 à partir du verset 25 tina verset 24. La Bible dit ceci: car mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des gentils soit sauvée ou des païens. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les infidélités. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Ils sont certes ennemis par rapport à l'évangile. Amen. À cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Amen. Sukatawana. Bien aimé, tu comprends que Israël n'a pas moïnaye, n'a pas vexé, n'a pas ça qui n'a pas tanga la banda. A défa banzambe a bapaya peine à tango a défi nzamba banda ko beta bango aza ko châtier bango, défa aza ko tinda bango na boumbu. Et pas na bapaya banyoko la bango prete a défi ba binzambi bonganga ya bapagano. Aye na ngona katna église. Né Romain ebisi biso siko ke Israël oyo jusqu'à preuve du contraire azali repère ya malamu te pour l'église. Parce que jusqu'à preuve du contraire Israël azali ennemi ya Nzambe par rapport à l'évangile. Na verset ba uti kotangela biso. Azali na kati ya plein aveuglement. Parce qu'a ebi ko reconnaître Yesu lokola Christ te. Aboyi ko reconnaître epe lokola Nzambe. Jean chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'à 12 le bien. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Yesu aye pas na bango ba boyi bandimi ete. Sikoyo bien aimé comme très dangereux. Tant que comme on a ba pasteur oyo, ba ke na Israël, bazui ba judaïsme, ba loi judaïsme nyonso te ba ye na ngwao. Ba ke bazui ba sacerdoce la nyonso te ba ye kokota ngona bonganga, ba ye kokota ngona évangile lelo. Bien aimé baza ko bosa na yeke, biloko bango ba ke ko lokota, eza biloko e komisi Israël ennemi na Nzambe. Ba pratique on Nzamba sa boyi. Biloko Nzamba sa buki. Yango nde biloko ba ye kokotisa lelo na église. Ba bengi yango ba sacerdoce. Donc en gros bazal wala ba M23 en bazal lokola ba M23 frère. Bazal lokola bato bazal kokotisa ba biloko yo Bible se pekisi les interdits. Siko yo zo sala musala OCC en Christ. Olingite biloko mabe kota c'est ça. Bien aimé. Tant que tu komona ba pasteur bazal ko salisa table de manger avec les anges. Ba bengi yango sacerdoce. Ils ont réussi ça où? En Israël. Bah pratique, on les a des pratiques kabbalistiques, ce sont des pratiques sataniques. Tant que ça, comme on a un pasteur lelo, bah comme on a un talit, le corps a rabbin. Mais dans l'ancienne alliance, tout le monde a dit bilamba. Mais oui, dans l'ancienne alliance, papa, tout ça, c'est une ancienne alliance. C'était comme une nouvelle alliance. Bible, les sacerdoces état changé. Il y a pratiquement changement de loi. Changement de loi, oui, mais n'a pas changement de tenue. N'a pas de loi, on a changé de tenue. Ozo bandeko ba comprendre biso bien. Tobi tant tobi sacerdoce toba qui ezali ensemble des éléments. OK. Des lois, des pratiques susceptibles pour na ko rendre culte.
Alors na sacerdoce lévitique tenye ezalaki ba style bisalelo ezalaki ba loi ba rituel pona ko sala ba prière esaki nini ezalaki yango ne to benga ngo sacerdoce siko na sacerdoce royal biloko wana eza lisusu ndenge wana te ekomi ndenge mususu tant toza komona siko ba pasteur wana bake ko amasser ba biloko se boyamaki bazongi na yango certain danger. Deuxièmement, tant bake ko zo ba pratique mususu o Israël azoki na banzambe ba paya ba yele yango et comme ma bana na nzambe na iglesia bakota a contact na ba esprit ya mabe bakota contact na idolâtrie na banzambe ya mabe parce que na lobi boye chaque esprit aza ko correspondre na sacerdoce moko sikoyo eloko nini ezolakisa biso ke ba sacerdoce bango ba yena ngwa eza ya nzambe soki eza ba sacerdoce ba Israël bazoki na banzambe ya bapaya automatiquement batu nyonso to baza ko kende na banzela wana baza ko rendre un culte na ba dieu étranger na ba dieu païen. Voilà un danger bien aimé. Tant que comme on a lelo culte sacerdoce moko ye ko lobela biso mutakoki ko bima na nzoto na ye pe akoki susu kozonga na nzoto. Tout ça comme on a ba pasteur lelo ba tombo mi baza ko te yango. Sortir du corps, rentrer du corps. Baza ko benga ngo la loi de concentration. Bien aimé, c'est quelle sorte de sacerdoce? Tout ça parce que la Bible n'a pas ya sali pour la humanité. Il y a seulement deux sortes de sacerdoce lévitique et royal. Ce qui est lévitique est quoi être comme la royal. Oh, bango bazo salawana bazu yango wapi bien aimé. Bazu yango wap. Tant que ça comme on a bâti comme qu'on a talokola basango barabin. Parce que bamo yango na Israël. Bien aimé bazu yango wapi. Nde biloko biso toza ko boya. Toza ko mona lelo mystère moko eza ko tema sacerdoce ya dédoublement. Babi mosa na nzamba ko se dédoubler. Toza ko mona batu baza ko sonner chafa. Bayena ba maseke lokola ba fanfare. Avant mosa na nzamba ko ta ba sonner chafa. Point net bande ko beta na Israël avant départ. Babengi yango bonganga na nzambe. Mais wana eza sorte ya bonganga ya taille royale to na katika ya sacerdoce lévitique. Mais bien aimé ba pasteur baza côté ya biloko. Ils sont sans ignorer que sacerdoce c'est bon wami. Mais pourquoi ils sont toujours restés là-bas? Parce que kulande sika ba intérêt na bango ezali. Kulande sika lobiko na bango ezali. En réalité, ils ne servent plus Dieu. Ils sont dans la magie profonde. En réalité, ils ne sont pas encore de servir Dieu. Bien aimé ba côté na kata sorcellerie profond. Yango epemisani biso na nzambe to dénoncer ba sacerdoce oyo toza komona bato bakomi kozwa ba kombo na bango batie ba kombo na église basala yango ba câble bapesi bato balata na nzoto batambola nango appartenance. Ça c'est quelle sorte de sacerdoce? Et la sorte de sacerdoce nini toza komona aveuglement de plus en plus. C'est parce que ba na nzambe balingi kotanga maloba na nzambe te eza ba loi kabbalistique eza ba loi israélite banzambe ba Israël. Alors que Israël le lona yesu baza la relation te parce que baboyi kondima ye lokola Messie baboyi kondima ye lokola nzambe. Hébreu alobi sibiso ngona Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 7 à partir du verset 12 verset 18 verset 19 Bible yebi sibiso que ba sacerdoce là ici eboyani. Plusieurs serviteurs soi-disant de Dieu sont aujourd'hui plongés dans le mysticisme. Ba loi ya connexion. Vous en avez preuve. Mosa na nzambe po ba introduire bazo senga ya somba chenette asomba gourmet. Bien aimé chez Maléry na dénoncer que na émission uti koleka biloko Dieu donné sina ya salaka ezaka yemo côté toza ko na ba big prophète Emmanuel Lumbu baza inclus na kati toza ko mona ba Neema Sikatenda baza na kati toza ko mona plusieurs sortes de prophètes ba prophète Joël Francis n'en parlons pas baza ko bisa ba unité na ba appareil baza ko bisa ba mbongo ba transport na ba poche. Je me suis posé la question où est-ce que na lo là ba comme ko sala ba unité à Vodacom ba unité à Airtel ba unité à Tigo où est-ce que na lo là ba comme ko frapper dollars tu vas frapper franc congolais. Tant bino boza côté non bino na bo sosoli bonganga na nzambe te bongango bango bazo ngaba memela biso lo na église. Ne rien d'autre que la sorcellerie bien aimée. Ne rien d'autre que le mysticisme. Ngana ebisi bango boye lokola bozongi na kati ya Lévitique botika kombo na Yesu kimia bozonga kotumba banyama batu bayaka na banyama botumbaka pona masumu na bango elimisama boyebi ke Bible lobi soki mwasi aza na ba période na ye na sacerdoce lévitique akoki kosangana na batu te esika akoya ekomi empire. Mais biso lelo baso baza na ba période batiaka ba protège na bango pe bayaka na ba église na biso. Alors commencez à les chasser maintenant parce que vous voulez retourner na sacerdoce lévitique, commencez à les chasser.
Donc de plus en plus de pasteurs sont dans les aveuglements. Bazana kati aveuglement profond, aveuglement total. Aveuglement profond, aveuglement total par rapport à makambo oyo yo pasteur papi auti koloba ndeko roi na yebite yo pe soko zali na mali koloba mo ya muke ya kobakisa vie ba réalité oyo zoleka na ville province ya Kinshasa mingi vraiment na lokota ya Lingala. Moi le loba moko ya muke par rapport ya ba réalité. Vie ba réalité. Oyo to monyo apparemment za rempli de versets hein. Non. Vie ya ba réalité oyo zoleka na kati ya mboka na biso mingi na Kisasa awa. Zomona que vraiment mabe ekoti mingi e nyonso wana ezali satan azali kotinda batu na ye mpona koambuye bana nzambe na ntina oyo etali tozobenga sacerdoce bapratike ya mabe mingi ekoti na kati ya lingomba ndenge ndeko awuti koloba sacerdoce lévitique esukaki même Yesu Masiya ntango abotami akutaki yango. La Bible dit il est né sous la loi et akolaki sous la loi. Mais quand est-ce que sacerdoce wana est mettre fin? Ce qui tozui dans Nombre chapitre 18 à partir il y a verset 7. Tozomona kuna nzambe azo recommander que ba sacrificateur banako sala makamu na bango exercice na bango na tente ya assignation. Na se ya ba voile bilobi na verset na ngai na se derrière le voile. Et quand est-ce que ministère na bango ezo mettre fin? Sacerdoce lévitique ezo mettre fin. Ezo mettre fin na liwa Yesu Masiya. Na Jean chapitre 30 verset 19. Yesu Masiya a crié chapitre 19 plutôt verset 30. Akoloba tout est accompli. Et tanga katimoto akufi to moni que non. Rideau ya tempelo e banako kabola balie saint balie très saint oyo ba bispa iwapi ba sacrificateur banako sala makamuna bango et pasukaki en 2 morceaux. Donc nana bango et mettre fin et sili Yesu Masiya siko a inauguré sacerdoce mususu to bengi royal et nakati il y a sacerdoce oyo Yesu Masiya aye inauguré mwana nzambe nyonso azali sacrificateur. Maintenant il faut total lolenge nini toko célébrer ba sacrifice na biso toko exercer sacerdoce royal ndenge makomi elobi ba modèle na biso liboso ezali bantoma. Est-ce que makambo oyo salema lelo oyo bantoma basalaka ngo ba apôtre basalaka ngo ou pas? Soki basalaka ngo te oyo nyonso akoya na évangile mosusu oyo ezali te na kati ya Bible bantoma batikala biso te aza ya côté. C'est pourquoi bana na nzambe miso na biso efungwama matoi na biso vraiment efungwama mpo toyoka vérité. Batu wana oyo papa awuti kotanga notre frère pasteur obangi kobenga papa. Il est notre frère, notre frère pasteur vraiment to sosola makamazoloba ezali ya mutuya pona biso bana nzambe ezali ya mutuya vraiment pona bana nzambe wana bo comprendre fardeau ya ndeko roi azali vraiment na posa ya ko exhorter mingi yango boza komona lobby verset pasteur papi déjà bana nzambe na kati ya Londres ba lobby que mais pasteur oyo aza trop brutal. Est-ce que ezana belema mususu oyo ozana ngo ya koloba oyo lobby te par rapport ya ba faux sacerdoce ou ekoti lelo parce que bandai déjà ko citer ndam. Bien aimé tolobi boy. Lelo bonganga na nzambe eza facile. Bible dit si tu crois dans ton cœur Jésus Christ et tu confesses de ta bouche il est Seigneur, tu seras sauvé. Pour bi qui samalelo bien aimé, tu as seulement besoin de croire que Jésus est le Christ et de confesser de ta bouche qu'il est Seigneur. Conformément à la maloba na nzambe elobi na Romains chapitre 10 à partir du verset 9 jusqu'à verset 10e. Donc pour bi ki samalelo na bamladi na yo na bitumboza na yango zwa solution, tu n'as pas besoin que bazwa maya mungu ba pesa honnête zo sale malelo. Tu n'as pas besoin que okende ko sukola ba kende ko sala yo service onction d'huile. Tu n'as pas besoin que okende ko pesa offrande moko songolo pakala. Net baza ko marteler le long na ba sacerdoce na bango. Tu as seulement besoin de croire.
C'est pour cette raison qu'Israël est ennemi de Dieu. Parce qu'il n'a pas voulu croire que Jésus est le Christ. Il n'a pas voulu confesser qu'il est Seigneur. Le sacerdoce lévitique n'était pas l'image réelle. Il y a sacerdoce royal. La Bible dit que c'était l'ombre. Pourquoi? Parce que l'ombre cache beaucoup d'exactitudes calculatives. Tant que tu as une image réelle, na ombre, tu as une différence, il y a une précision. Bien aimé, ce qu'on dit image à moutou. Ndenge moulile zalaka, lumière et bête, image à moutou, telemiwana. Ce qui est ce que moni mutango te imité jamais ko yeba ke oza frère tel parce que ba précision ezate et la malati couleur monanité taille ya mutu na eza juste normalité taille ya maboko eza juste normalité. Les sacerdoces lévitiques n'étaient pas l'image mais c'était l'ombre. Pourquoi? Parce que ça cachait beaucoup de précisions. Même les prophètes qui ont prophétisé sur les temps de la grâce eux-mêmes ne comprenaient pas, mais ils prophétisaient sous l'onction du Saint-Esprit. Beaucoup ne comprenaient pas. Il y a un moment où le verset biblique qui écrit mingi balinga ki bayoka pe bamona makambo bozomona oyo mais bamoni yango te. Pourquoi? Parce que les sacerdoces lévitiques avaient caché beaucoup de précisions. Na ko pesa un exemple moko de conforter. Na sacerdoce lévitique élément central il y a sali c'était l'animal. Parce qu'il a fallu que l'animal azala égorgé tango makile ko tanga batumbi bolimi samasumu ezako sa nini ezako ya. Voilà, c'était les sacerdoces lévitiques na ombre. Mais voici la réalité. Et là, il y a une nette différence que okoki ko sangisa yangote. Bien aimé, tu ne peux pas comparer nyama na mutu. Image ya nyama na mutu. Lévitique alobi nyama, mais royal azako présenter mutu. Confusion. Parce que l'ombre avait caché beaucoup de précisions. Tout ça comme on a Jean-Baptiste bien aimé. Nalingaka muto mingi Jean-Baptiste. Azako présenter Jésus a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que cependant c'était un homme qui passait. Sacerdoce lévitique parlait d'un animal. Alors que la sacerdoce royale c'est un homme, Jésus. Aujourd'hui les saluts se déplient par des pratiques. Les saluts c'est juste un matériel didactique. Les saluts c'est au nom de Jésus, au nom de Yoshua Mashiach. Il y a les saluts qui sont au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin, frère. Oh, tu m'as san anda kuna yone tu za komona. Maman po ba milimo mabe les autres musabino anda ko kima bazote ke la batu ba san. Comme ça a san et l'on a ba sango et comme na ba église de réveil na ba pasteur tout simplement parce que bazongi na kata sacerdoce lévitique. Tu za komona lelo ba pasteur bien aimé, j'ai été scandalisé. Na ke kotala un prophète. On a za ko éteindre kombo na ye. Pour la crédibilité mais na avertissant qui était prochainement na ko avertir pour na ko dénoncer. Bien aimé, je suis allé voir le pasteur, il est en train de faire des prières pour un côté un séminaire avec des bougies rouges. C'est devenu couramment dans le monde de ma pasteur Lélo avec des bougies rouges, avec des parfums de Saint-Michel. Bien aimé, vous êtes dans la sorcellerie. Et bien aimé, on a essayé mes prophètes. Pour nous moi je ne suis plus prophète. N'a commis voyant. Mais tu es devenu sorcier. Ministère voyant la Bible les a. Nous avons des ministères prophétiques. Ministère voyant au monde en la Bible, tu es devenu sorcier. Tant que tu as un pasteur, comme que Soukola, na bilamba na nzoto, pour être ma pesi bango condition. Et ça sorti à sacerdoce nini. Balimbo la biso. Jean Robi, voici l'agneau de Dieu qui passe. Mais en réalité, c'était un homme qui passait. Jean a eu des bâtiments sabi, na yoka ki mongonge za kolobela ngai, na baluki na tala, ezalaki na mwana na pate avandaki na kiti na bokonzi, mais mongonge bandaki ko bimezaki ya mwana na pate te ezalaki ya moto. Voilà. Les sacerdoces lévitiques avaient caché beaucoup de précisions pour les salis. Les sacerdoces royales n'étaient interprétés, et qu'on sa forme normale il y a sali. Bien les mecs, comme on a la jeunesse, na interprétation il y a ndoto il y a Pharaon na Joseph. Pharaon a l'autre ndoto bien aimé et que banyama ya mike baza kolia banyama ya minene. Ba masango ya mike za kolia ba masango ya minene. Pharaon c'était Moïse. Alors ndoto a l'autre qui ezaki des sacerdoces lévitiques. Maintenant ça concernait Égypte où ezaki des humanités. Alors na ndoto wana Israël a kokaki Égypte a kokaki kobika te sa interprétation. Cela veut dire il a fallu que maintenant Joseph qui est le Christ
aya kopesa interprétation qui est le sacerdoce royal kopesa précision koloba eke banyama ya mike ezali nde cette année banyama ya minene ezali nde boye. Bien aimé, c'est ça. Donc sacerdoce royal ezali ko interpréter biloko o sacerdoce lévitique abombaki. Et toute cette interprétation aujourd'hui tu dois comprendre l'accomplissement nango na Jésus. Bible dit en Jésus on n'est plus sous la condamnation. Na Yesu Masia na kat na Yesu Masia, bien aimé, il y a là tout accomplissement. Voilà pourquoi na Ekulu Sabaki tout est accompli. Voilà pourquoi na Ekulu Salobaki tout est accompli. To bandi ko chite malembe na émission na biso to kosugisa et pas ya pasteur Papi Bonginda na des questions. Ndekoro yebisa biso vraiment liloba ya suka na tina oyo yo to sololi lelo sur les sacerdoces et les cultes beaucoup plus na banganga ya nzambe oyo muto pandi yango vraiment na makomi na bosembo pe na polele nyonso otalisaki na bonganga ya kala pe ya sika yebisa na basali ya nzambe oyo yo bazali kosala bonganga ya mabe toli ko condamner te toli po toza pe na posa bazonga na nzela. Oui, toza na posa bazonga na nzela tozali ko condamner te toza ko condamner batu te. Oui, condamnation ezali mais batu te mais ba œuvre ya mabe parce que ba œuvre mabe wana ezo mema batu mususu na kobunga tolino kopesa botika makambo wana bozongela Yesu Masia bozongela sacerdoce royal oya biso bana na nzambe makambo nyonso bozali kosala wana o pasteur Papi akutoloba na Bible ezali te. Bible elobi ete nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant sur le fondement des apôtres, est-ce que makambo ozali kosala ya ba bougie ba apôtre ba taki comme fondement na Bible ezali te. Makambo oyo ozongisi ya kokunda bantaba ya kokunda banyama na porte église pendant qu'on benda bateau. C'est l'onction qui attire mon ami. Laisse tout ça. Viens en Jésus. Comment on a que Jésus a kobenda bateau. Mais tika makamunyo sowana. Toino repesa bino bozonga na makola Yesu Masia. Bozongela mokonzi pe mobikisi na bino. Merci. Bozongela Yesu Masia mokonzi pe mobikisi na bino vraiment bomoni yango avec beaucoup de compassion ndekoro abengi bino baninga na ye mes amis au pluriel bozongela nzambe nga boza bamina nga te po ebele bolingi nga te nga naza na nga kaka na ami fidèle moko sponsor officiel na ngai Jésus Christ de Nazareth okokoma pe ami na nga deuxième position soki olingi vérité ou réalité dans l'église mais tant que okoboyaka yango nga na yo tokoyokanaka na biso te po compromission awawa ekotikalaka nango kozala te émission oyo esalaka promotion ya église mon côté to tombolaka kaka kombo ya Jésus Christ de Nazareth mon sponsor officiel pasteur Papi avant peut-être mot de la fin question ezali mais kotala yo na ba différentes émissions to salina lelo les sources sur les sacerdoces et les cultes souci na yo vraiment ezalaka nini. Moi je pense que terrain à conquérir eza munene tant yo moni oza na vérité fanda soki pozaka na bandimi na yo otei bango pourquoi olingaka koya na vérité ou réalité pour beaucoup plus na condamnation. Bien aimé na beta sete oyo te bana na nzambe ba comprendre que ba pasteur mingi lelo ba kominde banganga kosambela basambela kapoke ndikozwa bozuite to sambela kapoto kende na lola soki siko esika oyo ozo kokende koyoka maloba na nzambe ekomema ona lola te. C'est ça mon souci. Na lingite batu ba kende ba sambela ba passer batana bango envers mokola enlèvement frère okete tant yo ke pas passer waza ba sacerdoce démoniaque ba sacerdoce kabbalistique baza ba mysticisme ba pratique nyonso tu ba banda ko salisa tu es en train d'entrer en contact avec les esprits mauvais. Tu es en train de rendre les adorations de quitte avec des dieux païens. Bien aimé, quand l'enlèvement se fera, tu ne partiras pas. Voilà les soucis des frères Papi. Pourquoi je viens crier ici? Pour t'avertir que bien aimé, et si comme on y va appeler ça comme bougie rouge, et si comme on y va faire comme mal, et si comme on y va faire ça comme parfait, bien aimé, fuyez. Et ça pour l'intérêt d'anga, ça pour l'intérêt à battre surtout bakendaka kuna. Parce que la Bible lobi, nzamba lingi te ke mutu moko pengwa. Nzamba lingi ke mutu nyoso to za la ramener na repentance pe na sali. Voilà mon souci.
toyaka te pona toloba inutile toyaka koloba pona yo esiko osambelaka otala eske makambo bandeko baza koloba ezali ya solo soki ezali ya solo bien aimé fuyez soki ezali ya solo te demeurez bien aimé ce n'est pas un problème tolobi boye tangu Jean-Baptiste azalaki c'était le dernier prophète de la loi. Il a rencontré le premier prophète, il y a le sacerdoce royal Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut que moi je m'efface, je diminue et que lui croisse. Et Jean-Baptiste étant le dernier prophète de la loi et sacerdoce lévitique, il a fallu qu'il mette terme à ce sacerdoce lévitique, à enterrer une fois pour toutes, afin que Jésus a travaillé librement dans sa sacerdoce royale. Illustration au moment où Jean-Baptiste parce que la tête est à l'icolo et à corps. Corps, c'est l'église. Oh, il a fallu que la tête qui était le sacerdoce lévitique, elle a coupé. Pour être corps, tête, qui est le sacerdoce royal, Jésus-Christ a implanté sur le corps. Voilà pourquoi vous montrez que Jean-Baptiste a décapité. Afin que Christ a sa position, l'icolo et à corps. Parce que l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Le sacerdoce lévitique était effacé lorsque Christ est apparu. Bien aimé, tout ça qu'on ça va passer surtout occultiste, va passer surtout dans un mysticisme. Au haut placé Neema Sikatenda, au haut placé Emmanuel Lumbu, big prophète. Au haut placé tout ça comme on a le Francis Joël, tout ça comme on a Ebazé Belé. Tous ces bandes-là de pasteurs, au bazar qu'on martelait, bazar qu'on ça la apologie, il y a sacerdoce, ce sont rien que de la magie, de la sorcellerie. Na yebi seki bandeko balandanga na émission les kaki. Yo mutoke na rolia na mesa ba ange. Tu es initié na sorcellerie. Yo mutoke na ba intronisé yo, na ba bougie rouge, na ba sang. Bien aimé, tu es initié na sorcellerie. Et je fais appel à tous ces pasteurs va se repentir. Ceux qui va se repentir, au moment où ils ont Sima, le temps qui viendra, Dieu s'occupera d'eux. Le moment viendra où Nzambe moko akosokipé na bango wana ezali maloba ya pasteur Papi Bonginda oyo vraiment azalaki invité na biso azalaki yemoko te accompagné na le frère Roy DB. Mot de la fin par rapport à émission oyo beaucoup plus ces derniers temps batebele bazali ko comprendre vision ya vérité ou réalité te ba enseignement ba verset biblique. J'ai l'impression que batebele oyo baza ko benganga po ba attaquer nga ba monaka na bango te bango bazela kaka to yokaki kombo ya pasteur tel bako kanga bino bako sala bino boy souci ni tope conseil pasteur Papi okoki kopesa na bandeko nyonso oyo bazali na bamangomba wana na motivation bakendelaki kuna koluka elongi ya Nzambe mais malheureusement bakutani lolenge outi ko démontrer na ba faux sacerdoce oyo bazali ko rendre ba culte epai ya banzambe mususu tolinini ozala ngo ya kopesa bandeko wana ba victime oyo aye na kati ya lingomba ya moko ya bandeko oyo otangi na motema na ye mobimba aluka Nzambe mais akutani déjà na pasteur à sala nengo lobaki une émission où il est sur les éniques libala na mobali mususu. Bien aimé, il n'est jamais trop tard pour le salut. Okendai ko luka Nzambe oyeba kite ke pasteur wana zalaki nganga. Et puis na ignorance na yo okanisa iba pratique wana eza biblique parce que tu as placé ta confiance na unique. Mais après avoir été révélé na poko na lelo que ba pratique wana ezali anti-biblique, ça ne correspond pas à sa sacerdoce royale. Solution Zadango, la Bible dit mon peuple est sorti du milieu des fuyez. Bien aimé Kima, il y a encore le temps pour toi. Si tu as été intronisé dans la bougie, au lieu qu'il n'a pas table, on a bien aimé, tu nécessites une délivrance. Délivrance c'est nécessaire pour la parce que tu as été initié dans la sorcellerie. Bien aimé, tu dois nous voir afin que tu portes au secours, tu sembles en longo à la délivrer. Pour commander ange. En réalité, vous commandez les démons. En réalité, vous entrez en contact avec les démons. Tant que tumba à 100 points, ange songolo akoya, ange bayaka na solo à santé. Ozaki na contact na ba démon. Bien aimé, repentez-vous. Bima na banzela wana. Bon, yo surtout baza ko continuer ko na catholique vous me suivez. Et si vous avez samé la Marie des jours Moïna Boutou, vous avez continué à la Marie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Tant vous avez continué à Jésus crucifié encore dans l'église, vous êtes dans l'idolâtrie.
tabokena na ba grotte na bino ko kende konguma mela Marie ko vénérer, vous êtes dans l'idolâtrie. Et la peine de l'idolâtrie, c'est la mort, c'est l'enfer. Bien-aimé, nazako yebisa on tozako landangai. Les salis oh nzamba zako proposer au lelo, lobi okozwa yango te. Tu y as encore l'état parce que tu es vivant. Si tu meurs aujourd'hui dans cet état, bien-aimé, tu pars tout droit en enfer. Yo muto kendaka ba pasteur ba chao maboko ba zuba oil d'onction et outi soki wapi to yebite eza na tango service ya offrande oui d'onction eza na nini oui d'onction. Bien aimé, tu es initié na sorcellerie. Yo mutu ba bimisele ko mbongo na poche ya transport net ba Joël Francis basalaka. Yo mutu ba bimisele ko unité na téléphone. Bien aimé, tu es initié na sorcellerie. Donc na bango nyonso mutaza erekaka o ba bimisa yinu selekete. Kutu ba miselekete kolobate. Ba apologie a mis seleke kutu kolobate. Question moko muke pasteur. Ba mis seleke kutu ne na parlons pas. Wana doyen na bango ezalinde apôtre majeur. Yende doyen na bango. Bien aimé. Apôtre majeur. Il s'appelle comment? Ndenge na yewana. Apôtre Léopold Mutombo. Yende mukolomi selekete. Mikolo kuta kum komisa batuna ba barre de fer. Nazo tuna esa nabi izine fabrikaka barre de fer kuna na libumu ya mutu. Mission na biso ezalaki na nya umoko midembikaki hein. Nyawa se pendre. Est-ce nyawa za na pasteur. Donc nos bien-aimés les pasteurs bazaba mysticisme. Je lance directement l'invitation beaucoup plus na chargé à presse naé attaché de presse naé le frère Didier Mayemba donc soki Hollandi émission oyo tindela biso ndeko moko aya ko tombola quand même. Et puis frère pardon, le plus grave encore batanga Yesu komba Yesu te. Ka komba Yoshua comme ba kombo nyonso to nzambe bango batangaka mais combat Yesu batanga Yesu te. Pourquoi? Le combat Jésus ali menace na royaume des ténèbres. Parce que c'est le nom qui a vaincu la mort. On a terrorisé l'ange de la mort, Hadès, c'est le nom de Jésus. Maintenant, vous êtes dans la magie. Vous êtes dans la magie na yebite na émission ya lelo balobi kuna na pesi pasteur papi mot de la fin ya mulai na sali nini mabe na nga nini nazawa na pona koloba nyoso ndenge botindaka ba question na bino. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na Canada. Vraiment ba appel na bino ba encouragement na bino, ça nous fait du bien kotala que même à na ville province ya Kinshasa atako batu mingi bazali koboya vérité mais libanda ba diaspora congolais bozali kozalazala édifié. Merci pena bandeko oyo bozali kobenga bozali na souci bandeko na bino bakota a contact na biso. Je vous rassure ndenge na ebisaka bino na ba émission o eleki ke ba support ya vérité ou réalité ezalaka nango avant de donc bandeko na bino nyonso oyo bazali koya bazala na bango rassuré peut-être bakoki koya na ba support vierge to gravele bango gratuitement oyo pe azana CDT ceux qui ba CD avec ba émission ezali tozali kopesa yango librement. J'insiste beaucoup na bandeko nyonso na ba Congo na Kisantu. Il y avait une maman oyo abengaki nga frère prier pour nanga na landi émission na yo na tuni na air nini na chaîne nini ayisinga batekela yinga DVD. Cette émission ezalaka nango avant de kolukate ovimba libunzambe a frappé yo po ozosimba biloko moko yo basimba rango ngulu te. Un très grand merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth yemuta permetaki vraiment na kati ya chantier oyo wapi na kati ya changu esika oyo base vraiment côté technique ya vérité ou réalité et fandi yango nde tosalaki émission ya lelo. Encore une fois de plus merci na bandeko nyonso oyo pendant plus d'une heure na ba téléphone partout dans le monde na ba Congo bozalaki connecté na babisika nyonso bolandi biso que Yahweh vous bénisse. Tokutani na prochain numéro to promettre bino que tokobeta masolo ndenge kaka na uta ko flasher pour na kopesa déjà image na prochaine émission ndenge nini niaou adiembiki amidiembikisi soki pe badiembikisi ye toyebite mutabelela ki soki ozaniaou ya solo kende sokoza niaou ya lokuta na kombo nzamba mutombo okokufa ala mukana tongo niaou amidiembiki. Eza terrible invitation yangwana epa ya bandeko nyonso ya ministère ya Amen
vérité ou réalité eza support ya polele boya ko défendre oyo bozali ko sala soki ezali na makomi na nzambe bana nzambe bako landa apôtre Léopold Mutombo na bandeko nyonso oyo bandeko ba dénonçant na ba différentes émissions kuna balobi o biso tolobaka mingi siko toloba mukie bango bazolobaka na sima biso tobimi tolobi à Dieu seul soit toute la gloire nzambe a pambola balondonien mingi pe ba français kuna na kati ya Angoulême. Merci beaucoup, que Yahweh vous bénisse ba congolais nyonso oyo bolandi biso na monde entier ngolu ya Yahweh ezala likolo na bino. Merci pasteur pour na risque ozwaki ya koleka na émission. Merci ndeko. Que Yahweh nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre sponsor officiel. Bye bye. Tiro nenga question na ngezalaki rôle na yebite na exemple au pesi to bocha na catégorie ne. Na ici ce sont des faux eunuques, baza ba faux serviteurs. Et le boy préparé bana basi o bazali Ecclesia à la rencontre du Seigneur. Mais bango ba komisi bango de vaches à lait. Se malheureux. Parce que tu le qui santé. Santé, il faut la parole. Tu as la Bible bien aimé. Tu as un verset biblique. Il y a une doctrine au sein de pain, parole. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 44. Matthieu 24. Voilà les eunuques des temps présents. Les eunuques de cette génération. Moi, je suis en accueil. Basambeli, azoli sa moi sur moi la moi sur la bi, il faut na sala au service onction d'huile, na place à mobile na yo. Kende sukola saucisse ko sukona sala au service onction d'huile. Moi na moi ça ke ko sukola sisi ko sukola, aye, ayebi se bi kota la chambre frère wana, c'est changé vraiment na sala au service onction d'huile. Tant moi na moi ça côté na chambre, et c'est ça maintenant libre non? A ko longola su na ye de façon que a pangusa. Et directement pasteur à côté azali samona mo salabi tala ba sokta nzota boy satana zo sakana na yango. Frère, mais pasteur tu es impudique. Et jusqu'à preuve du contraire a séduit moi na moi suana a wendre lui et à suki ya ko coucher la femme d'autrui. Cette femme aza prêt à que ne confunda on la justice. Le tout ça dépend de toi. Si on dit que toi même on a niveau de justice, cette femme est prête d'aller t'accuser à la justice. On a Richard. On a passé Richard et à la main de l'Éternel. Dans l'avenir qui quitte. Voilà les sortes des années que nous avons aujourd'hui. Maintenant que nous avons prenons l'option impudicité dans l'église. Mais moi j'écris que l'impudicité avec le monde des musiciens païens. Alors qu'aujourd'hui c'est le contraire, bien aimé. L'impudicité est allée dans le niveau il y a milliers de pasteurs, ça dépasse Sodome et Gomorrhe. Je vais inviter, j'ai fait appel à mes parents dans les jours qui viendront. C'est comme si tu as un culte familial. Papa, mais les pasteurs d'aujourd'hui ne supportent plus la beauté. Mais la basio ba pesa mela kibino bobongisa bango bakuta na nzambe bazala basantu. Aujourd'hui ils sont déshonorés par des pasteurs. Ils sont déshonorés. Tu sais comment on a dit ba pasteur bazako bimanamos na kene ko kuta na pasteur déshonoré. Tu sais comment on a dit ba pasteur bazako bimanamos na kene ko kuta na pasteur moko Richard. Richard n'a dit ça que na lobango na émission na memelo CD. Heureusement que je suis allé te voir. Ko yebisa que na ko pesa CD au kotala yango je vais te dénoncer. Soko tiete me obenyango canonisation, obenyango diffamation, na ko benga mwana mwasi oyo a ko témoigner liboso parce que toi tu as accepté à ma présence. Les loli soso dénoncer pasteur. Bien aimé. Moba te limpate oyo avec tous ces rises. L'église n'est dans la main de l'Éternel. Na avenir qui quitte. Tant aux autres qui t'en est côté avenir bois avenir qui quitte. Tu me connais, tu sais. Voilà commune ninoana. Commune de Massina. Si moi na moi soyo on de comme si au moni vraiment aux akito komingi menazo mona ba lien ba bitumba mingi na mobile na yo. Exemple pesa kana émission église morte bomba kombo ezala kana. Nazo mona bitumba na via mobile na yo et bongi le mobile nazo sala za la tate yo ko ya to sambela nzambe nzambe akosala. Moi na moi so na confiance unique parce que la femme sait qu'elle doit être préparée par les eunuques. Le ministère de la parole. Parce qu'ils sont des sots, les ignorantes. Que vous avez imposteurs.
Moi, je suis répondre à l'invitation à pasteur Eric Richard. Pasteur ayo kanina frère moko de l'église que non, okobimananda kunayo, okotike la bisonda kutokoya kusambela. Pourquoi pas faire la prière à l'église? Pourquoi pas faire la prière à l'église? On délocaliser prière de l'église, nanda kuya frère et puis organiser que frère azalate pour quelle motivation? Dans ce circuit, on a frère Aébagi. Pour quelle intention? Mes frères et moi, quoi, commissionnaire à pasteur. Voilà les énigmes des temps présents. Les énigmes de cette génération. Moi, je suis un inconvénient. Et ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Les énigmes, vous serez jugés. Tous ces pasteurs escrocs, tous ces pasteurs impudiques, tous ces pasteurs voleurs. Quand le maître va venir, il va vous trouver en train d'escroquer. J'ai dit à un pasteur que je vais citer son nom. Et je serai moi-même responsable de me mêler CD émission. Il y a un pasteur qui s'appelle Chamala, Israël Chamala. Église Naé Ezali, clinique de beauté, des solutions. Ensemble, en complicité avec un pasteur Dieudonné Sinaï. Église Naé Ezali, maison des vainqueurs. Basali séminaire bien aimé. Et dans les séminaires, bah, ça lit quelque chose qui est abominable, auquel la Bible n'a pas dit. Moi, je vais les ramener ces CD pour Bamouna qui te dénonce Bango. Au dénoncer Bango. Na dénoncer Bango. Bien aimé, bah, ça ici service, il y a 7 scènes. Dans service à 7 scènes, on a bah, 5 moutonniers, surtout avant, il y a $100. $50, ce qu'il y a qui $20. Prouvez-moi dans la Bible. Bah sorti abomination à boyer la Bible noir si blanc et sami bisikanin. Permettez pasteur. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Voilà. Il y a les énigmes qui vous troublent. Jésus nous a déchargé de nos jougs. Il a pris nos fardeaux. Mais bango balingi ba remettre biso ba fardeau tout simplement parce que ba kosenga offrande. Les maîtres éniques, Paul énique lokola yo, maître lokola biso, ayebisi biso que to déviété. Mais toutes ces doctrines fantasistes, autres comme na lelo, autres bengango nourriture, la conquête sauvage. Vous savez tant Israël allait qui conquête sauvage, bien aimé, la conquête sauvage a amené la mort. Ba nourriture oyo yango baza ko ba mwana mwasa ngo banda bandi kolia yango na kati witi to tan yango no banda bandi kolia yango mabele dimi il n'y a pas la maturité et c'est banda ba église ba maté ya o baza kolia o et c'est même église na repentance nani pasteur wa kotombola musapalobi lelo soki yeso aye église na mbo mbeko kende par rapport à enseignement zo pesa bango c'est malheureux.